commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne à travers la parole. Éternel Dieu tout-puissant, tout poussé une personne à mon Seigneur. Le but tout poussé n'est pas une biso. Vous entendez bon on a battu mon bon la problème battu comme solution. Bon la coulée la battu comme koseka. Na iselo na ko bangade. Na iselo na ko bangade. Bangade. Na iselo na ko bangade. Kino ako yangai hata mbongeye hata pasire na esero na kubangati bangati 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 na esero na kubangati kino ako yangai hata mbongeye hata pasibe na esero na kubangati bangati Bangati mozobanga nini? Ibisanza balungu la kubanga na mutema. Okaza tamusuma kambane ko simba te na ngane biso ki ko simba. Elongo na Yesu Masiya Nazareth. Eloko moko te bangisa yo. Nzambe tonga benga ki Jeremia bi Jeremia soko banginga na obangisa yo. Basene longola ko banga kata motema na ngai. Longola ko banga ki makambo ko simba te. Ko lopesanga makasi. Kolopesanga makasi po na longa bitumba oyo tozotombola Yesu Masiya Nazareth nzamba apesa batu makasi apesa biso makasi na lusambo lelo afin que tobondela pe tosimba biyano tobonde na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Éternel Dieu des forces et des puissances, Éternel Dieu tout-puissant, le bito banga te mokonzi sala biso ngolu ko banga na mitema na biso yo sala biso ngolu mokonzi milimo wa bato le biso ki to bangi tata mo bangi sa biso ngolu ko banga na mitema na biso tala de kwa zo banga tata parce que mabe komera ke ni koleleka ki tata azo banda le susu ko komela ye passion ekomi kobangisa ozango zo bangisa ndeko zo bangisa ndeko Yesu Masiya Nazareth maladi zo bangisa ndeko okanisa komema ye na liwa banduto oyo ekomi kobangisa Yesu bisongolo to banga te Masiya loko yebisa nzambo banga te bangisa ka batu yo banga yango te elonga batu elonga yo te elisa batu elisa yo te. Avec Dieu tout est possible. Tika Yesu Masiya Nazareth Zamba solo pe ya bobo Zambe na nguya pe ya bikamwa Tika Yesu Masiya Nazareth olongola kobanga nyonso ezo makobanga na mitema pe na kombo ya peuple na yo Tika Yesu Masiya telema olongola. Comme le but du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Bimelo mo itepe kokota na ngo kombo na Yawe tombwama. Tebisa mokonzi kombo na Yesu alokumu. Ndenge Kristo alekisaki na bayekolo ndenge sengelaki basambela kabita tozana likolo kombo na yekumisama. Tebisa mokonzi kombo na yekumisama na lusambo lelo. Kombo na ye sanjolama etombwama na lusambo lelo po azo esengo biso tozwa makasi. Komama esengo na Yawe nde makasi na biso.
Tosambeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Seigneur éternel, notre Père, il est écrit dans ta parole que Yesu Masiya Semolo de makasi na biso. Merci les hommes de Dieu. Que notre péché merci. C'est vrai, le but pour ça n'est pas une pour ça n'est pas une abysso. To poussa na kolela na biso, na soni na biso, na kozanga na biso, na bamawa na biso, na beshaki na biso. Tata, bongo la passe na biso na kolo. Bongo la passe na biso kolo na esengo to pe na bosu. Kolo to tiki ngonga oto le bito bele la yo pe to tia esangono malamu simba me pai na yo. Le bito bele la yo kolo ko yanola. Ko tali se biso makambo bomba mape oto yebite. Ezana makambo zolekela biso to yebite. Ezana makambo zolekela biso to yebite tata. Ezana makambo za ko bombama. Ezaba réalité za ko bombama tata. O soko tali si biso yango tenkolo. To zanga moto ko tali sa biso yango. Na recommander Seigneur bitema batu o ko lambra. O ko landa tata matia o to exhortation o entre tes sentiments. Bitema batu ko bonda na biso ensemble na le samba samedi le na sako kila bile. Tu peux na sako jeûner entre tes sentiments. Nous sentons deux doigts quatre nabiso en roi et en maître. Na kombono Yesu Masiya Nazareth nzambo longaliwa de koloto bondeli petolobi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, les hommes de Dieu? Merci les hommes de Dieu. Merci chers papa et maman, chers frères et sœurs. Bandeko balandi Radio Parole Vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es bien malade le programme ya Radio Parole Vie. Kobanda mardi kino vendredi tozakana série ya ba enseignement pour tout sambela malam. Parce que les disciples qui n'ont pas ça enseignement, pas pas na Christ, enseigner sur la prière. Bien aimé, comment le but senga parce que to senga mabe, to sambela mabe, to senga to zo pote que c'est mon habitué ça la kokoka. Habito senga to zo po et c'est mon habitué ça la kokoka. Bien aimé de le Seigneur, to linga lo sambo za malam. Bien aimé le sambo za puissance, le sambo za force. Okosambela ka malamu te soki balakisi yo te na nzela enseignement malakisi nde ememaka bokoli na bomo ya Kristo. Ndeko ozo rejeter enseignement, ozo rejeter connaissance, ozo rejeter stabilité na vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, ozo rejeter ango. Onzamba bi lokola bozo rejeter connaissance na yangai ngape na ko rejeter bino. Bien-aimé dans le Seigneur kola zorokumu. Tu dis programme malamu bien. Surtout si awa tozaka on dirait qu'il y a de la foi TV kobana ngonga 7h kino ngonga 10h l'église na biso bien-aimé dans le Seigneur na CFC na le sambo na biso to vanda kanase pour na kolele pai na nzambe bien-aimé to vanda kanase pour na kobondele pai na nzambe bongo lobi tozana activité spéciale et le ngona musena nzambe de corité vous le chantre de l'Éternel célébration de nzambe nzamba pesa de corité vous ministère ya koyemba pour na komema mitema bato pai na nzambe. Ezaba lo yembo o nzamba cheke na mutema composé ki ya malamu ozo sunga mitema batu. Pena ba cantique na biso nde to yebi, tozaba na assemblée de Dieu, tozaba pentecôtiste, na kata ba cantique wana bien-aimé de le Seigneur to komisa nzamba. Bien-aimé tozala lobi na ngonga 14h, n'est-ce pas chez les pasteurs. Na avenue du Kiev numéro 11, na quartier Salongo na route, ya Sekomaf, na entrée à Yanda, to na entrée à Kumbi. Bien-aimé de le Seigneur to pena ki konda ba entrée za telme belé. Référence numéro autopé sakana suka topé sa numéro ndeko Gersa Pemba Mayamuna ndeko kobenga pona ba référence mususu ndeko za njili ozaka na njili ndeko za na kisenso ndeko za na matete un peu partout parce que activité ça na njili na suka pene ya Sekomaf mais to côté lango moi likolo bien aimé de Seigneur soko bengi aux certaines orientations ndeko za na quartier 13 aux na quartier 9 aux na quartier 8 aux na quartier 7 quartier 6 ainsi de suite bien aimé
toya to célébrer Yesu Masia Nazareth na célébration de Nzambi et le monde Moussa Nzambi héritier vous le chantre de l'Éternel. Tika kole Yesu Masia Nazareth Nzambi ya solo pe ya bomo asala binongo lupe bolamu. Merci bande konangai totangi directement ma commune Nzambe tozana mukanda na Genèse chapitre 40 to bana verset 21 tina verset 23. La Bible dit ceci: il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main des pharaons. Mais il fit pondre les chefs des panetiers selon l'explication de Joseph, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons, ne pensant plus à Joseph, il oublia que Jésus-Christ de Nazareth bénissait sa parole. Bien-aimé, Maman Kamnabiso Ezali, le Dieu des oubliés. Nzambe yabato aussi babosana bango. Tobaki oublier zali ko perdre souvenir. Kolongo la souvenir na kata makanisi. Ezana bato bele bazara su na souvenir na ote. Ato sala bango bolamu bazara su na souvenir na ote. Bakanisa yo lisute. Si babwa kisayo. Oublier, c'est aussi négliger. Et le quoi zagana tina te babosa nango facilement. Et le quoi zagana valeur te babosa nango facilement. Eza projet monnaie moko zanga tina na poche okoko bosa nango. Mais monnaie lokola billet bien makasi ya munene bien eza passe pour mutu abosa nango. A moi kaza na mutu abozu ebele amona ngo pamba. Mais pas mutu azana bozu muke billet ya mbongo ebele. Eza la mbongo bapaya, eza la mbongo nini? Bien mais oyebi ya mbongo bien mais eza kana mukili. Babongo minene bien mais ça passe pour mutu abosa nango na facilité. Oublier c'est négliger comme on a pamba comme minimiser. C'est ça oublier. Bien aimé dans le Seigneur, to bakezana ba te belé babosa na yo tamso sala bolam. Osunga mutu boete na mbongo tamso toli na yo et orientande comme ko songolo le la mona bolam mais ndeko wana bien aimé afuta yo a monnaie de singe. Batu bako bosa na yo. Bien aimé batu bako monopamba. To tangaki lusola ba lépreux. Bien aimé 4 na 2 Rois chapitre 7. Bien aimé comment bato ba bosana bango bato ba mona bango pamba et l'autre côté bato ba rejeta bango bacha bango à quarantaine. Bien aimé mais nzamba pesa ki solution apesa ki accomplissement prophétie ya prophète Élisée nanzela c'est 4 lépreux nzamba kotisa biloko nanzela bato si bazala négliger lisolo to bengo malamu ezali solo ya Joseph na kata prison interprété ba ndoto bato mibale ya panetier na chanson et kenda bien aimé dans le Seigneur kaka na ndenga pesa interprétation panetier akufa ki ba diembika ki bongo et chanson ba rétablissa ki na charge na ye Joseph a pesa ki le pas une chanson tala le kolo sala ka pene ya roi le kolo sala ka pene ya mokonzi tango ko zonga na musala na yo kanisa ngai lobana tina na ngai epai na mokonzi pona bima nesika oyo. Joseph dans la prison asala bolamu na kata boloko et chanson ne sengwana ndepena na kebe komitungisa mate o mutu na ngai o muninga na ngai ndo sabe kande no bima boy no beta la roi lisolo na yo otikala ate yo otikala ate mutu lokola yo osalinga bolamu. Bien aimé dans le Seigneur et chanson akei une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année, yaya et chanson à Bossana Joseph. Les hommes de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Et Zana Batebele, bien aimé, Nzambe a télémisi mutumoko songolo, azala nzela tope kanal ya lipambo lipona mutumoko songolo, na tina bolamu moko songolo obasalela ye. Ndenge Jonathan salaka bolamu. Et poussaka David aluka moko ya bana ya Saül pour saler bolam. Passe. Pourquoi? Parce que Joseph plutôt parce que Jonathan salaka bolam pa na David. David a bosana kate bolam wana. To ana deux catégories ya bato. To ana catégorie ya liboso. Ya bato so salie bolam a bosana te. Lokola bato lokola ba David. David soko salie bolam a bosana te. Toana batuloko la ba chanson et chanson so célèbre lamu abosa na facilement bien aimé n'habite catégorie batulino sala bolam catégorie batuloko la David to batoko les chansons et chanson kei yaya
eza bato ebele wana bitumba na yo atosali mutu bolamu mutu fa bosa na bolamu sala ye abosa na yo yana ndomo na yebi azaki na muninga ya mukonzi na entreprise pa asalaka azwaka bato so asalika lettre boye bapeso promotion muninga na ye à chaque fois nga asala lettre pour ndoko za promotion abosanaka mon frère ma soeur Satan akoki ko simba mutema mutu mo pa bosanaka yo abosanake atika fiancé en Afrique tamuso en Afrique ozela fiancé azonga akende Europe aosala yaya mais tamuso longa dizana makanisi na bosana yo pourquoi parce que bitumba famille landi yo eke ko bouger makanisi ne po bosana yo bato belo sala bolam mon frère ma sœur na volonté na bango tende babosana yo babosana na volonté ya balou ya famille tala na vino e chanson bimi abosana Joseph akipa Joseph te bato belende baza bon si babosana yo bien aimé otikala na prison otikala na situation wana otikala na position wana mais chanson a pensa quand la Bible dit et chanson a pensa lisusu te na Joseph abwaki sa Joseph akipa lisusu te ya makambo to mona lelo na kati ba vie mutu moko sungie pento sali bolam atombwa mikoleka yo yaya akanisa ko lisusu te mutu moko sunga na musala mutu moko ta muso bengisa ye ana mboko zwami yaya a pensa na yo lisusu te akoma irreconnaissant vers yo bien aimé batu bakobosa na yo okolongo na makanisi ya batu okolongo na calcul ya batu mo olonga te na calcul ya nzambe olonga te na calcul ya nzambe so batu babosa na yo ya na nzambe moko aluka batu babosa na azanzamba bato si babosa na bango azanzamba bato si bacha bango na ba oubliette azanzamba bato si ba rejeta bango Joseph na kata prison 2 ans alléluia nangane sa mutu moko so babosa na 2 mois so babosa na une année yaya mais 2 ans babosa na ote nzambe a bouger makanisi nzambe a fongola livre bato babosa na vie bazongelo mon frère bato abongi babosono na vie nzambo osima mitema na bango bato longona makanisa bango na vie nzambo osima makanisa na bango yango esprit toko telemela esprit nyonso oye memaka oubli na mitu ya bato yo sala bolam na vie c'est un esprit et memaka oubli et mais ya Joseph en réalité pour ko sala 2 ans na prison ok ko sala 2 ans na prison mais il a fallu plus tard Pharaon l'otanoto aïe aïe poko bima Joseph ezala te ko bima yokola ko bima batu nyonso il a fallu ko bima ezala lié na circonstance alléluia il a fallu ko bima ezala lié na circonstance ceux qui abimaki na lisolo ye chanceux pe na roi anga bima mangaza mdukola batu nyonso alléluia mais poko bima ezala spécial il a fallu roi abana ko lota noto nzamba ko lota batu ndoto a lota batu ndoto nzamba ko créer ba circonstance pour na bakanisa yo obime pe ozami si fo nzamba lota batu ndoto osalango otika la tena kata prison il a fallu 2 ans ekoka pharaon azwa ndoto o ba magicien Egypte ba koka ngote nzamba ko bimisa bango fouteur ka po interpréter ndoto ba magicien na bazalaki makasi mkono ba bima fouteur mutasala makambo bien mkono ko ka osalango bien te pourquoi pour Joseph a sa valeur. Il y a un Dieu des oubliés. Nzamba bato babosa na bango. Comme on est Yesu Masia à Nazareth. Nzamba a solopé à bomo. Nzamba matane kolosu. Bien aimé. Tom sous Satan acha ubina mitu ya bato babosa na yo. Babosa na yo. Oza mwasi batiko na bana. Bala kenda babosa na yo. Abima kenda ka bonga babosa na. Tom sous ba laisser pe eloko. Ya. Yango esprit na oubli. Pour abosana kayo to menacer angolelo. Nous voulons prier bien aimé dans le Seigneur. Je approche le sambo. Tout ça maintenant nous sommes dans le berger de chambre qui sert de feu. Je pense position le sambo. Je crois que so sambeli bien abiso. Bato babosana au sala bango babola. Ataza fiancé, ataza chef na musala, ataza collègue na musala, ataza frère, ataza sœur, ata nan, je ne sais pas moi. Bien aimé, il y a un Dieu. Il y a pas oublié. Comme on est Yesu Masia Nazareth. Nanzalo sambo aux témoignages.
mais bato babosono quand tu osambela boye ndeko kati pour mina 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures tom so samba nusu na poko za na miri kuta musala moi je crois que na sima lu sambo bato babosana ba benga. Amen. To samba na musala nzambe le chef la charme qui charme. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour l'enseignement. Merci beaucoup chers auditeurs, chers téléspectateurs. Il y a Radio Parole Vie au boso sambela na biso longo na ba différentes chaînes na biso à YouTube. Au bo sacrifier butu na bino, bo sacrifier pongi pour que bo sambela na biso longo. Alingi na rassurer biso ko loba ete ero bo sacrifier tanabino bo perdre l'okote. Amen. Mais ata oyo tolingi to bénéficier grâce ya Nzambe pe intervention divine ya Nzambe esala makati kati na bomo ina biso. Biso ba oyo to zala oublier et pas ya bato. Ba bossa na biso, ba bossa na ke yo existaka. Ba bossa na ke ozaka na posa ya musala. Ba bossa na ke ozaka na posa ya mukanda. Ba bossa na ke ozaka na posa ya visa. Ba bossa na ke ozaka na posa ya voyage. Ba bossa na ke ozaka na posa ya libala. Ba bossa na ke ozaka na posa moko songolo. Mais Yesu Masia Nazareth Nzambe ya solo pe ya bomoi. Oyo aza Nzambe ya bato oyo ba bossa na bango na mitema ya bato. Nzambe wanazo se souvenir na ona butu ya lelo. Bien-aimé na lingi to sala lo sambo. Okende kotombola bokonji pe bo Nzambe ya Yesu Masia. Oloba Yesu Masia yo Nzambe ya ba oublier. Yonde nazo tombola na kati ya bombo inanga. Mobali nanga bosa nanga, fiancé bosa nanga, papa bosa nanga, mama bosa nanga, chef ya na musala abosa nanga, collègue abosa nanga, camarade abosa nanga, pasteur abosa nanga, mutu ya mokili abosa nanga. Mais Yesu Masia Nazareth yo bosa nanga te. Yango nazo tombola yo. Pendant que bato mokili babosa ninga, mais yo bosa ninga te. Pendant que tombola yo, pendant que tombola ye, la vie na yo, pendant que tombola ye, ikolo ya réalité, ikolo ya situation, pendant que tombola ye, pendant que bato mokili babosa yo, pendant que minganga babosa yo, pendant que minganga babosa yo, pendant que fiancé babosa yo, pendant que babosa yo, Yesu Masia Nazareth, Antika kabapate na yete, antika kabana na yete, antika kableone na yete. Alléluia, alléluia. Azolo na moka azolo na bakomila ye. Papa komile bosa na mwana oyo azomelisa. Aseloki mama komiko bosa na mwana oyo azomelisa. Kasi Yesu Masia Nazareth abosa na kabana na yete, abosa na kabapate na yete, abosa na kapepe na yete, abosa na kate, niyoso uzaka, iboso na ye, obasomela, obasokanga, obasokanela, ebusenela kolkota, ifaiwa, abikabakendela, Yesu Masia Nazareth, na komoliyo, les hommes de Dieu, Bible solo banabiso, mama koki kobosa na mwana, soki mama abosa na kate mwana oyo yazo melisa.
boni yawe nzambe na biso na bomoi akoki kobosa na mutu oyo yakeli na elilingi na ye mpe na bokokani bwa ye aza nzambe oyo abosanaka te. Mama papa mon frère ma sœur bato mokili bakoki kobosa na yo oesperaki na fiancé oesperaki na mobali oesperaki na tata to mpe mama oesperaki na chef na yo ya chef de service na yo oesperaki mais aux déception kuna pourquoi parce qu'à bosani yo mais il y a quelqu'un où il y a bosana kabiso Jésus-Christ de Nazareth il n'oublie jamais a bosana kate bien aimé na lingi bosana sikolo sambo bana kotani par rapport il y a problème par rapport il y a situation par rapport il y a état oyo ozana yango ozoloba Yesu Masiya Nazareth kanisa ngai mona ngai na passion na situation oyo na réalité oyo Yesu Masiya Nazareth c'est souvenir na ngai kotika ngai te lelo Yesu Masiya Nazareth c'est souvenir na nga bana kobeta maboko bana ko déclarer na kombe na Yesu Masiya Nazareth Yesu Masiya Nazareth akanisa yo Yesu Masiya akanisa yo bana ye akanisa yo ona santé akanisa yo akanisa yo santé c'est bakoki kobosa na yo Yesu Masiya Nazareth abosa na yo te soki fiancé abosa na yo abosa na promesse Yesu Masiya Nazareth asesouvenir na yo soki tata soki tata oyo abosa yo abosa na yo Yesu Masiya Nazareth asesouvenir na yo